Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino bozali ebele ya kolanda magazine KNB magazine oyo bopona pe bomesana kolanda pona kozwa information ya sir awa na République démocratique du Congo pe na monde entier. Ngai nazali na esengo na jour oyo ya lelo oyo esali 64 ans depuis ba martyr de l'indépendance ba kufaka lelo oyo esali 64 ans nazali na esengo ya kokutana bino na mokolo na lelo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant azonga awa na Kinshasa capitale kuna na mbujimai asalaki bongo réunion ya conseil de sécurité mardi na ba gouverneur nyonso tu espace Grand Kasai ba autorité ya FRDC na ya la police pona kopesa ba instruction na ndenge basengeli kobatela mboka. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba séjour na ye esika azalaki kuna na mbujimai avant azonga Kinshasa capitale a président qui réunion ya conseil de sécurité mardi oyo esengisaki ba gouverneur nyonso ya espace Grand Kasai na ba autorité ya FRDC na ya la police pona kopesa kaka ba orientation na ndenge basengeli kobatela secteur wana na population na biloko nyonso tu ya population. Réunion oyo elekaki kitoko makasi na sima na yango chef de l'État azui avion nde azongi awa na capitale ya République démocratique du Congo na Kinshasa. Fachi Beton commandant suprême azali koche kaka ndenge ya mesana pona kobatela mboka na ye ndenge balobaki kaka de père et de mère yango bomoni Fachi Beton azali ko continuer ko bunda pona République démocratique du Congo parce que ye azali mwana ya mboka ya solo. Oui mukwa tombolo. Président ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka asarole lelo pe asali message na population ba s'enrôler massivement pour la élection aux en décembre 2023. Ba détail tolanda na reportage oyo. Président ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo asarole lelo mercredi pour na ko voter na ba élection oyo ezali koya na décembre 2023. Na kobimana ye na salle ba pesie micro azali kobenga bana mboka nyonso tu ba s'enrôler massivement pour nombre ya ba enrôler yango nde e déterminaka qualité to pe nombre ya ba votants oyo ba ko participer na élection. Yoka Jean-Pierre Bemba ndenge azali koloba. J'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants. Et vraiment, c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment, j'invite toute la population à s'enrôler, et massivement. Makambu oyo ekomi kokoma très sérieux pour ba autorité nyonso tu bazali ko s'enrôler déjà pe bazali ko préparer ba élection oyo ezali koya pona ko participer na élection oyo ezali koya na décembre awa et sengeli toyeba Jean-Pierre Bemba Gombo azali bongo membre ya Union Sacrée depuis babandaka yango ti lelo Jean-Pierre Bemba azali kuna boyende ezalaka ba konzi ya mboka bazali kosenga na population ba s'enrôler yo nanu kei ko s'enrôler te ta ekomi déjà mukuse pour kalate bazo kanga porte ya seni awa na Kinshasa po bakende esika mosusu do polo bateke bazui voix nanga ba pesi mutu mosusu kinwa fongola misu. Oui. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia kuna na kenge na Kongo place ya Zalaki a sensibiliser population ya kuna pona ko s'enrôler massivement pona décembre awa ba voter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po yazali candidat. Ba détail tolanda na reportage oyo. Président Mboso kuna na Kongo esika kende ko s'enrôler na communication na ye na population ya Kongo asololi na population na ndenge azali reconnaissant et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi mukwa tombolo na ndenge apesa ye confiance ya ko travailler na ye
asengi na population nyonso tu ya kenge lokola Félix Tshisekedi azali candidat ya élection ya 2023 asengi na population nyonso tu ba voter Félix Tshisekedi pour na développement to continuité ya changement ya République démocratique du Congo. Yoka président Boso ndenge azali koloba. Président Tshisekedi alobi ngape na kosana mutu mususu te na kambati kaka ndeko ya kwa ya pesi ngai. Est-ce que tango basalaka élection nga nasalaka campagne ya président Tshisekedi te nasalaka yete mais tango ye azwi bokunzi alobi ndeko yaka tosala elongo tango ye akanisi biso sika biso bana kwango tokosala iloko nini tokokanisa ye. Donc en 2023 biso na kwango tozana candidat mososo te candidat na biso Fachibe Beto biso candidat Tshisekedi tozana moto mososo te nazala na envie nzambe abenga ngai isika na kozala na koloba mwana kwango ke ko voter Tshisekedi boyebi papa ya Tshisekedi boyebi mama Tshisekedi mboka ibongaka bayeba odi wapi bayeba ozali mwana na awa izalaka bongo te soko bimba kutone mwana na yendu wenu bomba totekisa mboka te kaka yo moko Cambos américain Cambos sénégalais Cambos nigérien Cambos centrafricain Cambos américain betuko kwango toko vote kaka Fachibe Beto. Ah oui, ndaku na yo ezali kaka ndaku na yo yango bomoni président Mboso akei na ndaku na ye mentendenge bazali kosolola na population na ye kitoko yo wapi pe azali kosenga na bango ba voter président de la République ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozali sir na message oyo président Mboso asololi na population ya Kwango message wana eleki message wana eleki hasard te ekoti na matoi pe na mitema ya ba habitant ya Kwango. Oui betuko kwango toko vote kaka Fachibe Beto. Régie des eaux à lancé bongo paiement ya ba facture numérique donc mutu nyonso tu oyo asala kamisala ya mabeko kenda ko zarba mbonga ba facture ya régie des eaux na banda ku ya batu ongade na kende ko futela yo lelo misala na bango esili po régie des eaux a lancé numérisation ya ba facture tolanda ba détail na reportage oyo. Makambu oyo ezali recommandation chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki na gouvernement depuis 45e réunion ya conseil des ministres ke kofuta mai na kofuta courant et koma numériser pour na ko éviter ba miyibi oyo bakendaka kozwa mbongo na bandaku ya batu ongai nazali agent régie des eaux kasi okomona na sima ya mikolo zela facture na yo oyo bakende kofuta ezali koya te ti mukolo oyo ba agent kaka ya régie des eaux wana ba ye lisusu kokata yo mai okanisa ofuta kite nzoka nde ofuta ki na nzela ya agent moko boye lelo oyo makambo wana esili pour régie des eaux a lancé paiement numérique. Tokomi ndeti kaka chef de l'État alobaki akosala na République démocratique du Congo Allemagne et Afrique kitoko yo wapi. Oui. Beltesco azali koteka bakaye yao na stilo Simba. Pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba
pe bakaye cartonné ya ba format nyonso oza na besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable, maman responsable, bandeko nyonso basungaka bana po bazonga kelasi Beltesco po momesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye ya uya Beltesco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchoué te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltesco eza na zone na monene osomba ba stock nyonso bolingi okena ba point de vente nyonso ya Beltesco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur bosoma bakaye kitoko oyo ezali bakaye ya uya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo tolingi kosala badon na baekole ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas solo les livraisons à domicile. Tous à l'école avec les cahiers Yahoo de la société Beltesco et stylo. Kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye Yahoo, vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Azali éducateur spécialisé et éducateur social mwana mboka Augustin Ayimba ye azalaka na Suisse kasi esalaka epasi pona makambo oyo ezali koleka awa na République démocratique du Congo et pas ya autorité lelo aye na KNB News pour la kopesa bino conseil oyo tolanda mwana mboka Augustin Ayimba éducateur spécialisé éducateur social oyo avandaka na Suisse aye lisusu lelo pona kobeta lisolo parce que esaliye pasi makasi komona ba autorité ya mboka oyo malgré ba titre académique malgré ba salaire oyo bazwaka na ba prime na ba mbongo ya mafia soki bapesi bango mbongo ya musala pona république mbongo wana emonanaka te bokoluka misala yango bokotikala komona yango te yango esali mwana mboka Augustin Ayimba pasi na motema aye lelo po beta lisolo na bino yokelanga Augustin Ayimba ndenge azali kopesa conseil naye kosala élément na KNB News parce que na mitungisi mingi na sujet moko yoleka mingi na RDC Congo okomona bakonzi mingi bazo aposte ba diplôme universitaire ya makasi atanga boya sala 6 ans d'université azana na droit sala bona na politique internationale mais eloko esala kamwa ko kamwa bako pesa ye poste très sensible na mbongo okomona ka muke bo détournement toyi ba sujet ba détourner salima mingi na Congo wana mona ka mwa koto ba détourner dernier toujours sur Paris on a permettre que ça l'élément oyo parce que ko la kisama exemple monga na viva naza éducateur na foyer naza foyer mon munene CEPC centre éducatif pédagogique na vu nos ko ça na Neuchâtel tout mona l'état a décidé provincial a décidé à payer sa budget na foyer na internat na biso internat munene to ba jeune kuluna bazali kuna mixte et belé na ba école spécialisée kuna nenge sema na kana kasi mais est-ce que internat on va former bango na internat wala est-ce que Claude Jamazaki directeur a sengi aide pour à réflexionner internat atia ba matela sika langue sika ba tableau sika et comment pempa neuf l'état paie ça ka échec il y a 1 million de francs suisses et là on a salaki à Sangis d'abord colloque tous les employés, tous les éducateurs, éducatrices, professeurs, tout, parce que nous avons poussé spécialisé, l'éducateur spécialisé, cuisine, tout sangani bisonyoso à la question chekwana. Autrement dit, l'État financé la région wana, l'État récolté la région wana. Donc, et créer l'emploi, et précis, artisan, employeur, pour ça, dans la ville wana, bazu musala. Dans mbongo à l'État.
Et puis Claude Jamas avait cogité tous les trois mois. Comité provincial avec quoi Boutuna l'internat, bah ça une réunion à justifier ma dépense jusqu'au dernier centime. Mais je vous garantis, 6 mois après 8 mois, internet comme qui sommes, couler la sika, ma moquette à sika, tout a été rétabli à sika, à étage à bana, ma porte à sika. Donc, tout va télé à sika, aux informations documentaires, tout a été retapé. À tel point que, son communiqué qui va nous dire, mais non, même à parking. Donc, monsieur le directeur a justifié Tina dernier centime. Mais c'est que il peut ça ramon en boga la viso au monde qui va pêcher mbongo. Ça va diplôme belé, attendre belé mais sensibilité. Même non va simba mongoté. Ce qu'a gouvernement central simbisi ba mbongo boleli. Alors na aussi dans le gouvernement ya Congo, boza la mayele, boza la stratégie mususu ko simbisa ba mbongo belé. Ils sont très sensibles. Parce que quand l'État finance, ça crée des emplois. Ça permet aux employeurs de la région d'avoir du travail, d'embaucher. Donc, il y a un emboka et moi, élément, on a qui n'a KMB News, qu'on a qui Congo, il faut système de détournement ici là. Et nous irons vers le développement, nous irons vers la baisse des chômages, nous irons vers les employeurs qui donnent du travail, nous irons enfin vers le développement. Il y a un moment, élément qui n'a il y a news, exemple, il y a place dans la salaki. L'État congolais, n'importe quand, vous avez stratégie, c'est l'élément qui n'a auto, ça, nous sommes mboka. Ils ont dit développement. God bless RDC Congo. Ba conseil oyo ne esengeli pona ba autorité ya République démocratique du Congo boyoka pe bocha na misala pona développement ya République démocratique du Congo kasi bino boyoka kana bino te bolingi kaka ba pochi na bino na kotonga ka bandaku ko balaka ba deuxième femme ya bana mike ezali ko sala bien te. Il faut ko développer mboka ndeti bisika mususu ezali développer tozali si mwana mboka Augustin Ayimba soki président de la République apesi Augustin Ayimba litoi tozali sir mutu ya boende abongi pembeni ya mokonzi ya mboka po fachi beton azali mutu ya ba ide na ba initiative ya malamu kasi batunde bazali koboma ye tozali kosenga na président de la République tala mutu koki kopesa confiance yeyo mwana mboka Augustin Ayimba. Oui, God bless RDC Congo. Le 4 janvier 1953, le 4 janvier 2023, et Salibongo 64, oyo ba martyr de l'indépendance, ba kufaka awa na République démocratique du Congo pour na ko revendiquer ba droit ya ba congolais. Ba kinwa ba réagir pour na date ya lelo ba pesi explication selon mutu na ndenge ye ayebeli. Ebele ya batu na République démocratique du Congo bayebaka te le 4 janvier ezalaka férié ya nini yango magazine ya KNB ekitaki awa pona koyeba kotuna population bayebisa biso le 4 janvier ezalaka férié ya nini boyoka population mutu na mutu bapesi bavi na bango selon histoire. Souvenir ya mokolo le 4 janvier ya mokolo oyo Congolais a conscience à déclarer indépendance na bango. Juana batu bamaki bautaki stade kutala mata Vaticano na vita. Nde déclenché ki skolo révolution batu baketi génération pour réclamer indépendance. Batu bakufaki yango ezaka ba chango jour ya le 4 janvier jour ya martyr. Martyr premier martyr wakufaki na Congo bakufaki le 4 janvier. Odumaza bombo bakomati na Kasavubu na ndira munene baba na révolution balongwa te parler na et ça dimanche yali bato bakufaka le 4 janvier na oyo Mobutu apandaki bango yango bapesa bana sona babi stade de martyr to répétera mingi na ndako même ngana ndako na répétera mwana na ngana liboso aza na 26 ans na isa ngabi foye ba makamboka fanda ka olanda ba information na ba télévision na ba chaîne. Musique eza bien eza ata
mais information oyo makambo ndeni mboka za ko marché eza bien po okoyeba ke lelo toza nouveau boye mboka za boye mboka za kama boye mais na bien te. Mais le 4 janvier la férié à ba martyr oyo Mobutu abomaka na pont Ngabi je crois. Vous allez on a ba ça on est à la journée moko férié pona ko kanisa bango pona mémoire na bango. Donc on est tombé le 4 janvier. Bon histoire na yango na yebike yalaka na batu moko parmi bato babomaka ezalaka na histoire mo ya coup d'état banga basala Mobutu de bato wana ntango bakondanaka bango bon wana babandaki condamné à la mort et bandé kozala donc so bakondamné moto à la mort eza na jour oyo babimisaka bato wana basali bango peine capitale nde yango wana esalamaka bongo te eza koza indépendance te indépendance eza le 30 juin te wana eza bango nde bafabrikaka yango mais oyo ngai nayebi yango wana po moko kutu bakanga esinga asala surprise ntango baolinga bapandre bango singa ekatana bato bapanzana na ponga bien na place batonga stade des martyrs na pont wana esalama place wana selon histoire wananga mpe nalaka te mais selon mpena histoire nde nayoka vraiment yango wana. Bon, le 4 janvier ezali date oyo Congolais, c'est pour la première fois bas se révolter contre les Belges. Ezalaki un certain le 4 janvier 1959. Bon, si je me trompe, ezalaki na Bongolo. Après Mobutu bandaka patana ti et que se répandre toute la ville à Kinshasa. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Date ezali date moko oyo biso ba Congolais. Tous allons vraiment conséquent dans tout ce qui se passe dans mboka na biso parce que ba o ba kufa ba sacrifier pour na Congo. Il y a un peu début pe ya indépendance na biso le 30 juillet 1960. Bon ezali ma pour na biso ba Congo jour pour jour le 4 janvier 1959 dans le 4 janvier 2023 nous devons se poser plusieurs questions pour la date à l'élo. Il y a une date très importante, plus que pour les 30 juin 1960. Mais les lobbies sont congolais, tous les sous-soutés. Toujours que les wapi, on ne sait pas. Mais tous les gens qui sont corrompus toujours. Ils allaient m'apprendre à m'ouvrir la biso pour la biso congolais. On va gérer on va diriger mboka lelo. Tant que ça va gêner histoire. Netinga na ebi histoire ya place bakoko na bautaki na yebi yango très bien na bazamba donc tako ko sanga malgré je suis né grandi à Kinshasa mais na yebi zamba bakoko na biso to utaki donc ko sanga te mais c'est pitié que ba jeune ba botam lelo belle histoire en mboka te. Comment expliquer ça? Peuple congolais boyeba que le 4 janvier eza date oyo population ba revendikaka yango esalaki emema biso tina indépendance Kinshasa et l'équipe partout. Oui. TikTok ya lelo te proposer bino oyo botala na banda kuna bino. Papa nga ekosimba te locataire mobalo utanga na basi libanda bana nga basi bazawana okozwela ngata mwana moko mwasi te so po sepe na bango tenga moko pe mama nazali bongo nino ke na nga yo utaka na basi libanda wana tokokana te nga za bana. Nazana sengo ya kweba ete bozalaki ebele pona kolanda magazine Ken Be ya mokolo na lelo ngai na bino tokutani bongo mikolo ezali koya pona ko informer bino kaka ndenge tomesana tokutani lobi. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no